Ma grâce temo et comme lelo muto la muki na tongo abengi cameraman na so ta sur téléphone na e asali live alobi oyo akoki koloba pona libala ya moninga à qui profite tout ce qui se passe derrière grâce temo monsieur Panzu ayaki na vie à grâce temo pour que aille humilier comportement ya grâce temo nde sali que monsieur Panzu atikaye grâce temo azo futa makambu oya sala na bandeko mususu. Bienvenue sur Ave Maria Télévision. Abed Kitenge derrière la caméra, Ahmed Mukendi devant la caméra comme d'habitude. Bandeko nango bazwaratan Olanda biso na Ave Maria Télévision na pebino mbote mingi bisika bozwami ba meilleur venanga ya bonheur, prospérité, longévité, ba réussite ezala na mabota na bino bandeko o babandaki na biso année 2021 na kati ya Ave Maria Télévision tala lelo yo voyage moko mulai parce que ndenge balobaka kaka kolala kola mukaiza habitude te so lali ola muki fo komisa nzambe ndenge biso tozo komisa nzambe parce que il continue de nous maintenir en vie. C'est parce que to sala rabola mukoleka bao batiki biso te mais tozo bénéficier na bonté na ye to lobaka nzambe aza miséricorde, aza papa wa bolingo, aza papa wa boboto. Donc to continue toujours ko kumisa nzambe. En 2021 année moko ya makambu na ndenge moko o saranate ba base ezo créer partout na YouTube, ba konja YouTube, ba bima na année 2021 mais to komi ko silisa année likambo moko ya motuya ezo déranger nga tellement trop façon na mona bandeko mususu bazo salela ba analyse façon na mona ba acharnement ya bandeko mususu envers la grande dame passeport rouge grâce temo na pesho mbote concert place aux ali soko aux ali baku ya olandanga na pesho mbote soit toujours forte na maye mazoko melayo. En fait j'ai au moins pensé que na bien Abed Kitenge lelo na meka un peu ko réfléchir parce que depuis ma grâce temo e bandi j'ai pas eu le temps de parler sur ça na meka ko lobelango de dernièrement na émission na salaka mais na lobelango d'une manière superficielle. Nazaki pe na temps ya okota muzindo to ko lobela ma grâce temo parce que ma grâce temo et comme lelo muto la muki na tongo abengi cameraman na so ta sur téléphone na e asali live alobi oyo akoki koloba pona libala ya moninga oyo abimi koto yo ngai master intime ya grâce tala kutu ezalaki boye 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 monsieur Panzu asalaki boye tala ba preuve yango yo tala boye boye boye. Donc c'est tout le monde qui en parle et ça na ndenga kin et ça na ndenga mikili poto partout dans le monde actualité na YouTube ezali libala makambo oyo komeli grâce temo na monsieur Panzu na libala na bango à qui profite ba makambo nyonso wana eza grâce temo na monsieur Panzu bayokana ki basa la baise pour ba bouger la toile to ezali na batu basa derrière makambo oyo acharnement oyo grâce temo azozwa de la part ya baninga mususu na kati ya YouTube mboka bana na bana kane baloba awa na YouTube papa azala raté maman azala raté respect azala raté. Donc maintenant mutu asala maman na ndenge na ye. Je vous ai toujours dit que ngana ra directeur de discipline ya école ya YouTube na yempe kozongisa baninga o bazo dérailler na ye ko sala analyse nanga pona reliser mutu te na ye ko sala analyse nanga pona suka na finga mate bo momesano mais na ye ko sala analyse nanga pona selon mes idées quoi, selon ce que moi j'ai conçu par rapport à likambo na ye ko sona bandeko o balandara biso. Quand je parle des bandeko balandara biso Mariam Badimu na pesho mbote na pesipe mama lor mbote na ndeko nanga don bakolo espace sublime espace ONDMI baya manga lelo na beta masolo ya makambo zo comme la grâce temo espace sublime et espace moko kitoko na kata commune Lemba non loin de la maison communale en face ya lycée Mpiko awa orolia bio pardon oromela kitoko mamuto yo za poser oro transpirer te atana se ya moi ma condition tout est réuni awa en espace sublime pour à la satisfait to satisfaite. Donc Queen Nene là motema ya papa JPS mobile ya pembe Queen Nene la femme légitime mariée depuis 2003 il va les arrêter 17 ans de mariage pembe ya papa JPS félicitations Nabino ba meilleur venanga
na famille na bino mobimba na papa JPS na maman Queen Nenela na bandeko tout balana ngai ndeko age mafuta na kata Côte d'Ivoire merci ndengo landa ngai masa na nga Milka Kininga na nenga Brazzaville bandeko baza na Angola bandeko baza partout dans le monde masa na nga Nicky Larson na nenga Irlande aux orateurs Rolandanga merci beaucoup bandeko tout balinga pe Abed Kitenge mon caméraman préféré Apie Binombote Abi Bozara Ebele tellement trop ba combo son atangi et créer polémique à qui profite tout ce qui se passe derrière Grâce Temo Monsieur Panzou ayaki na vie à Grâce Temo pour que aille humilier to Monsieur Panzou ayaki na vie à Grâce Temo pour na libala ya solo comportement ya Grâce Temo nde sali que Monsieur Panzou atikaye Grâce Temo azo futa makambu oya sala na bandeko mususu to eza na oga réalité ya vie nde comme la Grâce Temo parce que tout le monde a son verdict tout le monde a sa vérité tout le monde qui se met devant la caméra a sa vérité envers makambu comme la Grâce Temo mususu akoloba tango Grâce Temo asalaka live alobela ndeko kingani alobela mirinda alobela ye boye Grâce Temo aloba boye Grâce Temo aganga pona libala mutu kingani Grâce Temo afinga mutu boye Grâce Temo asala boye mususu akobima mama ya ba Grâce Temo alobi boye mama ya ba Grâce Temo asali boye mususu akobima ngai mususu akobima pardon ngai naza camarade ya Grâce Temo na pekisaka grâce na lobaka na grâce boye c'est pas le temps ya koya ko condamner Grâce Temo selon onga nazo mona selon onga nazo yoka c'est le temps peut-être ya koya ko réconforter moninga par rapport à mozo komela ye nalandi ba live tout nalandi live ya Moura de la presse nalandi la new des stars congolais na page d'abord nalandi ba live nalandi ba live ya Apuchu nalandi ba live ya batu nyonso tout balobi o bakoloba nalandi batu o ba ira ba preuve nalandi ndeko nanga Carmel o ndenga na ba preuve par rapport à comportement ya Monsieur Panzou makambo ezo comme la Grâce Temo et la Grâce Temo na Monsieur Panzou nde bazana la vérité makambo ezo comme la bango je commence d'abord par Grâce Temo ma sœur nazo condamner yote mais nazo loba eloko oyo et ça linga passe par rapport makambo na yo tu étais allé vite en besoin il faut boyeba ko ça la différence Grâce Temo ma sœur yeba ko ça la différence entre ta vie professionnelle et ta vie privée comme médiatiser vie privée na yote il faut yeba camarade ni Grâce Temo oyo ko za ne pembeni na ye il faut yeba mutu nini ya ko approcher tango yo sala makambo na yo nalandi Moura de la presse très bien nalandi nenge bosalaka voyage à Dubaï na Moura de la presse je ne condamne pas Moura de la presse mon frère à qui je dois beaucoup de respect à me qui comme m'a apporté version de fait naé par rapport au Comelio mais dès qu'on a Moura de la presse tu pouvais gérer cette histoire hein mon frère nandenga mabete tozo solo là aurait ko gérer histoire oyo aurait ko memangote na YouTube pour reprocher Grâce Temo aurait ko memangote na YouTube na ba vérité oyo bomba qui par rapport ya Monsieur Panzou ndenga sala ba vérité oyo bomba Monsieur Panzou komelo ba message Monsieur Panzou kenano Dubaï Monsieur Panzou a falsifié ba texte à Covid na Dubaï billet na yo na Ethiopian Airways et créer ba problème Monsieur Panzou sali boy Moura tu ne pouvais pas venir ici liboso YouTube ndeko nanga oloba oyo lobaki olobaki na yo bien peut-être pour la Grâce Temo que tu es un bon ami que obomba qui ba secret pour na relayer Grâce Temo na libala na été au salaire qui bien Moura de la presse mais mon frère il fallait au solana Grâce Temo en coulisses au lieu de venir exposer de vérité ndenge moko na ser nanga à qui je dois beaucoup de respect encore Carmel Odia vous avez bien fait ya gobimisa mabe ya Monsieur Panzou mais c'est que moi j'ai pas aimé na ndenge bosaleli yango il fallait pas bon médiatiser parce que ça façon moko boloko ya vous venez encore kopelisa moto na oyo lobi je répète bien analyse nanga na ko s'attaquer na mututé analyse nanga yi na ko lobela mututé mais ngana ko analyser ba fait surtout en général le na ko lobela kaka makambo ezo comme la Grâce Temo na Monsieur Panzou mais na ko lobela makambo surtout ezo le tout autour ya histoire ya Grâce Temo na Monsieur Panzou Moura de la presse a bien fait ya rolakisa mabe ya Monsieur Panzou Carmel Odia même ya rolakisa mabe o Monsieur Panzou mais Grâce Temo c'est votre ami vous êtes ensemble na kati Kirindika
Grâce Temo, c'est votre sœur. Grâce Temo aussi, c'est une personne. En faisant des erreurs, on acquiert la sagesse. Dans la vie, ça la barrière est bêlée. Ça va te rendre sage. Babylon, monsieur, comme l'Arabie, on a vu une zambe, mais tu permettre à Ango. C'est Dieu qui permet. Conséquence, c'est corrigera mieux que conseil. C'est Dieu qui a permis que M. Panzou aille à vie à grâce Temo pour le lot grâce Temo à Mona ou à Zomona. C'est Dieu qui a permis, pardon, Makambo et comme la grâce Temo pour elle qui ça y est, redresser comment vivre. C'est Dieu qui a permis que Makambo et comme la grâce Temo, peut-être pour Makambo Moussou Yamabé, du point de vue comportemental, Atika comportement Yamabé a se comporter comme une digne femme. Parce que, tout ça, là, YouTube, tout ça, dans le monde des médias, ce que ça parents, tu ne resteras pas comme ça un jour au bal, un jour au coma parent. Quelle éducation tu vas donner à tes enfants? Seras-tu un exemple pour ta famille? Seras-tu un exemple pour tes enfants? Neti bino bokenera ba poto. Bino bon viera mi bali a poto. Bana poto ba eba ebele na ndenge moko ya kosakana te. Ta fille, ton enfant se retrouve devant une vidéo de toi à l'époque où l'ataki mabe. To tika kinzo to libanda, to banda ko filmer, to banda ko finga batu. Quel genre d'explication tu vas donner à ton enfant? Moi na ya poto bano ba eba mingo ko expliquer nini? Que je faisais ça pourquoi? Pendant ça la baisse na YouTube. Je faisais ça pourquoi? Pour mettre mal à l'aise une personne. Donc grâce tes mots, tu dois en dire pendant ces temps ici. Nabi que monter manoé zoki sami. Nabi que monter manoé ça la passe parce que c'est pas facile. Bolande li ba étape tout ya mariage, bobango banane bandi fiançailles na bino, ti na suka. Bobalani elelo mobali oyo balaki. Azui ba secret na bino, azui ba message vocal bosolo la ka, azui tiango na internet mobali a aucun ne déranger ba camarade na yo. Je n'affirme pas ba propos ya bato tout ba lobby, mais tout na c'est basé na o ba lobby mobali. Pendant que bo préparer mariage, a bengi moi si musus camarade na yo, apesi rendez-vous. Nana o condamné auto grâce parce que yo eba ki mobali wana te. Yango ba lobara na vie ko za l'apprécier. Il faut prendre le temps de se connaître. Ba maman o ba bota biso baza ba femme parfaite té. Ba maman ba bota biso baza na ba défaut na bango, mais ils avaient eu le temps. Elles avaient eu le temps, pardon. Elles avaient eu le temps, ba maman elles avaient eu le temps yakova na ba papa na biso ya koyeba. Bande ko na biso ba sa mikolo yo tozara na tenter. Tozana na temps sur TikTok. Tozana na temps sur YouTube. Tozana na temps ya ba voyage. Bino ba femme média tant que ça la émission mon numéro est exposé netinga bonazo finga manane moi saranate so bana bani ba j'ai enregistré vous avez commencé à le faire et puis faire des émissions mais moi j'ai une éducation que j'ai reçue chez mes parents. J'ai une éducation que j'ai reçue chez mes parents. Surtout ça la musala o ya journalisme to bossa na éthique na déontologie ya musala te. Tout ça ba éducateur ya masse. Moi na koki ko rater éducation ya ba parents na ye mais nga na éduqué à travers mon émission. Mutu ça cause na ba sale manière mais n'apprendre ba bonne manière na émission na ngai. Mutu musu pa cause la paix ba ko préparer libala na mais à travers analyse na ngai à apprendre pe libala za rande bondo grâce te monde ba akende bondo libala na ne grâce te moi ke boy bibi bo se ke ngapena zo tra okene bondo libala na nga c'est ça. Donc grâce à moi tu es allé vite en maison de ma sœur. Dans ce condamné yote libala, le mariage est une institution divine. Libala ramoka na nzambe. Obala na muto liboma, obala na kuluna na pomba na voyou, c'est Dieu qui l'a voulu. Na loba la fa passer que na Bible lamentation et le baraboyer, rien ne peut se faire sur cette terre sans sa volonté nzambe. Tout ce qui nous arrive sur la terre est à la volonté nzambe. Une personne qui sort chez lui en bonne santé, il part comme ça, bout accident, il est parti, c'est Dieu qui l'a voulu. Pour nga na nganga te na mona ndokito avec nzambe na puissance te. Même ndokito ka lié mutu nzambe mutu alingi. Chacun a sa façon de mourir. La vie est arabi ça transcourt. Mutu tout à la arena. Toko qui na arrêt moko arrêt super, toko qui na super les mêmes donc destination moroté. Donc, grâce à moi, je ne te condamne pas, sauf que Oyoba Kino, M. Brian Panzouté. À qui profite tout ce que Brian Panzou a fait à grâce à moi? Es-tu l'un kamikaze?
na côté Brian pense à frappeur. Grâce témoin bakité, grâce témoin ça fille moko en vieillesse, abana ko en vieille, alinga vivre lix, valanzamba foutier non. Grâce témoin ne savait pas. Ngana condamné grâce té ko banda lelo ti lobi na rotika la condamné grâce té. Mais na ko senga na grâce à revoir liste abamina e. Na ko senga na grâce ata la qui approcher. Na ko senga na grâce ata la paix comportement n'est pas à mo sans touté. Ndenge ya bali bosé kaza moi cha mabala. Aza moi cho asala abota ma po atula te. Neti bandinga mususu batula. Donc grâce y aza moi si moko boye asale ma po abala kela ma po abala. Ukoza su libala mususu ya kanon ko leka oyo. Kane balobaka nzambe soit kangi na gauche afongona na balobaka bongo afongona na droite, je ne sais pas si balobaka bongo. Donc grâce tes mots tu vas encore te marier, mais cette fois-ci quand tu vas te marier, fais la différence entre ta vie professionnelle et ta vie privée. Et ça dit des choses distinctes. C'est différent. Arrête de médiatiser ta vie grâce tes mots. Bon médiatiser ta vie na binoté. Émission non qui toque au salaire dîner confidentiel. Non total amour. Occupe-toi. Donc ça ma émission grâce tes mots ça l'émission. Ça ma bolingo na yo ça. Ne fais pas des vidéos déjà na bali batanyongo boya osenga banyongo na bino papa. Non. Ne fais pas des vidéos provocatrices. Mon qu'il est mon qui ngasi na mona mutu. Aoba que la mutu mbasu pona jalousie. Imagine toi que yo bali. Baninga o bozana bango babala te ba sepela na yo. Ba bana combattre yo. Bana combattre. Ce qu'on appelle la vie de prière makasi te combat na bango ko atteindre yo. Bala na yo za ba musu ba ne babala na ba YouTube, babala na ba YouTube, bana bango à l'aise na babala na bango. Pour ne pas citer le nom des gens parce que ton babala na la raté mais il y a des gens on a aidé à ce que je sache, ba musu babala na ba YouTube mais bala à l'aise na ma foyer na bango. Tu as été combattu par le gens peut-être Oyo Leza. Tu as été combattu par le gens Oyo Seka Bango par rapport à Libala Nabango. Toi par rapport à Maramuna Bango. Il y avait des gens peut-être les bandeli, ils disent que grâce à moi, mais c'est pas ça mabé, mais c'est pas ça la boy. Tu ne pouvais pas croire à ces personnes parce que aux années na bolingo ya mobali na yo. Si kanzamba lola azala na grâce à moi. Sois forte ma chère. Bateau tout bazoa kwa charné na ba live na bateau tout ba komisi makambu na yo bes na bango YouTube po bali ala nzamba za na bango yope tala si mazonga mutu tala rétroviseur sala rétropédalage à vie na yo tika oya mabe grâce temo la na oya malamu nzambe ya lola azala na yo. C'est pas une église mais moi ça me fait mal de voir tout un acharnement derrière la grande dame de la presse en ligne grâce à Temo, passeport rouge. Donc, mais c'est pas Nzou. De vie, je ne te connais pas. Je t'ai connu seulement dans ma succès au Sali. Je voyais même des photos à grâce Temo à Bali, mais je ne connaissais même pas ton nom. Mais c'est Brian Panzou. Je n'ai pas combo na yo. Na combo na yo. Na makambu oyo ezobima. Si c'est vrai, marmutu ezobima oza makambu Sali. Si c'est vrai, tout ce qui sort de la bouche de ça, tous ces témoignages et bimi na minora batu na minora amour de la presse, na minora ser na Carmel Odia, na minora ba apuchu na minora ba mirina tout ezala bato ekirin dika ezala bato tout o ba bimisa makambo muto liboso la ki courage ya ko faire fouter ba audio wana muto oyo Brian alobela ki tout si ça s'avère vrai mon frère lequel on entend. Parce que tout se paye ici-bas. Ce qui pèse en abattu, il y a une vie grâce à la mission pour détruire vie à moi en abattu. En tout cas, la mission a échoué. Parce que la Bible est le bara, tout ce qui est révélé est condamné. C'est Dieu qui l'a voulu que Makamounoïs l'a exposé. Merci à tout oyo ba résister qui na tentation ya monsieur Panzou Carmel Odia félicitations au solo lipenda dans la libre intervention je vais bien expliquer ce qui s'est passé avec monsieur Panzou mais place la condamné qui dit non il fallait toujours dire de vérité grâce à l'aider grâce à ne pas arriver na place autocomi lelo moura de la presse mes respect au solo lipenda na ba témoignage to pesi pour na monsieur Panzou. Mais à condamner au PKK, il fallait toujours au début aussi travailler en conformité avec grâce. Pour la qui sa grâce m'a bé à M. Panzou.
ça allait aider grâce peut-être né nazo ka non mutuka wana grâce mutasombaki grâce à kota ki ba nyongo na mama libala na e patati patata ça allait aussi aider ma sœur à ne pas arriver na ba point wana ndina baki moko baka dernièrement que mbongo moko boye grâce à tanga na YouTube ezaki mbongo ya grâce ye moko YouTube afuta ki il fallait bosunga ndeko na biso moi si libala ça la resengwa libala ça la resengo moi si tout na mokili oyo soko annoncer que maman ngana zo robala yo mais et pas no ba $50,000 j'ai $500 bunda ou luka 500 to balana si elle est une femme battante à bunda pas ou luka 500 bobala na c'est ce que grâce à vous a essayé de faire peut-être na mamtou bolo ba que so grâce muto a participer na libala na elle a voulu faire ça pour na honneur na et pour libala ya resengo libala za resengo mutu. Tout le monde arrivera à mariage, tout le monde arrivera à l'opéter dans mon sapinaïe. J'ai jamais vu une femme qui se dit que non, n'enga na boye, na robala na ngate non. Moi si ataza na mbongo ndenge nini mais libala soki ezate bana bazate eza souci ya mikolo na mikolo. Le mariage honore une femme. La femme c'est une lumière. Ni maman wa botanga, elle est une lumière, que son âme repose en paix. Tu es une lumière, maman. Là où tu es, ton fils est en train d'émerger. C'est une fierté. Elle a été mariée. Donc, tout ce qui est acharnement autour de la femme. Bateau, ça la analyse positive pour la grâce, mon merci. Continuez comme ça. Bateau, ça la analyse négative pour la grâce, en tout cas, bandeko, vous changer cop. Toi, ça a l'habitude de s'acharner dans ma baie à moninga. Tout ça a l'habitude de ma baie comme elle est à moninga. Au sangisi pe bateau, ça les analyse dans les mots que non. Moi, na mai pe ça zali, ça la réconforter. Nathalie Benaga non ngana pire ngane singa bona pe na mami bidin. Mami bidin a ser nanga. Na nenga masolo na nenga indusa na pe na ye. So na moni mabe comme les mami bidin. Na benga Ahmed abed na sala analyse na mi benga moko Ahmed kwa komwe kokana. Na benga Ahmed na sala analyse non. Na benga abed pendant sala analyse non sala analyse te. Na oya pe mena mami tala bota ko mutu na osola na ye. Regarde, ce monsieur est comme ça comme ça comme ça. Je voulais pas te dire parce que pour na bobo mais dans la soupe na ye. Qu'on peut ça mutu conseil pour na couple na eza rotina mutu ba ko bana molonga na ye te mais ça ko aider mutu à comprendre quel genre de personne neti aputu à lobby panzoaza frappeur panzoaza tolingana na bolingo solo on peut être des ennemis na nenga boulot toko créer best to fingani to solaté mais mutu o azo souhaiter mabe ya moninga zandoki neti ngane na vandi boy ato fingani ndenge nini mais quand je vois que devant toi il y a un danger. Même si nous avons vers yoté, je vais passer par une personne intermédiaire pour les faire. Mais il y a besoin de quoi, on ne peut pas savoir qui n'est pas bien pour naïe. Mais quand il y a des gens qui ont épargné, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Mais biso Congo bolingwara soute moté mamabe et kota na mité manabiso. Ngai na yegoloba kakake. Makamwe comme les grâce témoin et ça makamwe comme la rabattu surtout grâce témoin n'est pas la première personne à divorcer. Grâce témoin n'est pas la première personne à relinga mobile à frapper. Grâce témoin n'est pas la première personne à relinga mobile ou à déranger ma camarade c'est comme ça. Mais d'après ce que moi j'ai compris, mais c'est pas tout ce qui profite moi la vie il y a un négo moi si. Mais c'est pas tout ce que il a été mandaté par un groupe de gens. Mais ça rabino le côté a un ascenseur. Mais vérité, il y a un escalier, comme un jour, pour retenir un jour, vérité va s'éclater. Pour nous avoir confusion, un jour, mais je pense que nous avons la vérité, qui est pour la grâce. Mais tant que personne n'y était. Mais ce que grâce a voulu faire, c'est quoi? Elle a voulu montrer aux gens qu'elle est reste dans le couple. C'est normal, même si tout ça, la petite chérie, tout ça, la rappelle à nous. Nabimi na petit chéri dans un restaurant, na salé moi vidéo pour montrer aux gens que je vivrai dans mon couple. C'est que grâce à voulu faire aussi. Mais c'est pas où avec la mission na e. Les loba voice c'est bimi mais c'est pas où. Les loba voice c'est bimi à maman grâce. Les loba voice c'est bimi à grâce. C'est normal. Tout cet acharnement là derrière ce dossier c'est normal parce que grâce nité maïzo qui s'est maman ya ba grâce nité maïzo qui s'est mais elle on a condamné batu oh ba mara bloc on a ba bloc on est confidentiel ba voice ya muto atinde lui ozo mais maman na YouTube pour prouver qui
La seule façon pour la grâce temo que tu es inquiète par rapport à ma camboise, donc ma voice nae. La seule façon pour la grâce temo que non, ma comme mes sépenses, les banaux les eyo, ça mes sépenses c'est un frappeur. Il faut les amener à internet. C'est pas une bonne façon de faire les choses banaux na mibali na basi. C'est pas une bonne façon. Oh eza palabre. Oh eza ngonga. Bozo ngalo koko. Munoko ya koko. Elumbara solo. Mais bimza la vérité. Banalise nangeza ba palabre. Banalise nangeza biloko yotika là éternellement pour dans le bamaramou ya solo, puis dans le baraba vérité. Solo na vérité c'est la même chose. Comprenez mon émotion. Comprenez ma passion que j'ai pour Néonanga grâce. Moi, j'ai compati avec, j'ai une passion pour elle parce qu'elle est journaliste comme moi, elle est initiaire dans sa peine de quoi bassi. Palabre na biso ya lelo et sili lelo. Palabre na biso ya lelo et suki awa. Malasi masi photo palabre. Nenge negonanga ange kaka terminateur de la presse aya la culte. Ce qui église elinge banda asangisi ngana bengaka bakoko tu ya mboka. Na bengaka bandeko tu ya mboka pona za mukolo le doyen de la faculté. Na mukolo ya village mobimba ya YouTube. Na bengaka bino boya na palabre to solo la. To palabre, to solo li to bongisi. Ya ko bebisa pe to bebisi. Ce qui peut ya ko finga na pe zali to finga ni parce que ngana asangote. Mais ngana sataka na mutu oyo aomiye ba oyo azali te. Ce que miebi oyo zali oyo sel makamuno normal to que non normal. So elinga na ndinga ba sonner to que no be na ndinga ba sonner. Donc je suis arrivé à la fin aujourd'hui. Queen Néné là. Motema ya papa JPS na pecho merci na nyonso o sala ponanga. Maman Anne Stella avait mal à la télévision. Ba meilleur vena biso tout bandego toute la grande équipe qui avait mal à la télévision na ndinga Kisasa. Topesho merci. Mariam Badi muna pesho mbote. Na la kanda makasi. Bandeko nanga tuba na Luanda. Bandeko tuba na Kabinda. Bandeko tuba na Soyo. Masa nanga Belon Manzanza na kata Grèce. Samuel Dienga Merve. Mariam Soukari na pesho mbote. Chala. Angélique Chala. Na peso mbote venanga la coste Mouken Tonga Maïfoudre na peso mbote Juna Mumbafu Big One mon vieux S grave Félix Oisé quoi Moko à Bongo. J'étais salé là où tu te trouves à Paris. Merci. Continuez toujours de nous accorder cette confiance. Bon, continuez à s'abonner massivement à la chaîne Nabiso. Bon, soit temps ya ko tala la vidéo Nabiso, bon partager et bon liker. Ah, bon, ça va programme ya Kafu. On a de belles émissions. Dans mois et janvier déjà on va démarrer avec de belles émissions. Tomé Sanaka na analyse pardon. Tomé Sanaka na analyse comme j'allais dire. Tomé Sanaka na palabre. Tomé Sanaka na diversité à l'émission na chaîne Oyo. Toro yamba ba prophète ya ndenge na ndenge boza ba témoignage moko horrible bonzambe toujours toro yamba mututu awa na Ave Maria on reçoit tout le monde toko beta masolo balé toko beta masolo musique toko beta masolo ya politique toko beta ba fait de société toko beta pe masolo ba base o bomesana ko créer internet toko zongi sa ordre ngana directeur de discipline je suis le doyen de la faculté o eza palabre ya bakolo oza palabre ya mikolo ya bambiaka ya bakoko na sur na solo na bandeko na sur toyokani grâce temo courage quand tu vas te répandre à ma sœur okopesa nga opportunité na ya mbayo to solo là na ba imboka na ba to balingaka yo to expliquer bango qu'est-ce qui s'était passé parce que version originale ya maramboyo grâce temo na Brian Panzu ne ba bi vérité mon vieux Marie-Paul Merveille. S'abonnez-vous massivement quand on est Marie-Paul Aloba. Tokutani Malasima. Tobeta Masolo ya Malonga. Ciao.